Zoumel 1000 ezopel ki sabiso makambo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de il y a soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Qui a moyen bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit Makamou Mingi, Balmakapo na Kabila. Est-ce que vous confirmez donc et vous affirmez ici ce soir sur ce plateau que Moïse Katumbi n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise? J'affirme que Moïse Katumbi a été candidat aux élections législatives en 2006, a exercé comme gouverneur, investi par ordonnance présidentielle. A-t-il eu une autre nationalité que la nationalité congolaise? Et congolais d'origine, non. Alan Papa Roger, ma réponse oyo Denis Sanga Zako pesa et quand vous allez bendi lo pipi te. Maman Rosalie, et kokipe kozala lo pipi po ete bato nyonso tu bayebi Moïse Katumbi aza na nationalité italienne mais ye aza kowanga na yango. Et quand kozala pe abendaki lo pipi avaya na studio oyeba te. Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Basali Koupimela, oh Pepe à Kosamate, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh na Landate, Fabisco ya Lokuta ya Baoposa, Mama Kalamba, Esila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya
endimio. Zumel mil, Mama Rosalie, umela, tozana besengande ya mwasi, otete mbongo. Mama Rosalie de makambu. Mama Rosalie, balobi yo makambu. Donc, tant Rotterdam est confirmé yo, c'est que ozali penza moto. Na kata bato. Donc, bandeko nyonso. Soki Zumel alobi likambo fo bondimaka. Po Zumel akundolaka makambo oyo. Ebombama penza na se ya mai ya bimisi yango. Oyoki? Zumel umela. Allô? Lita bitu salon boni. Ali di me yo reta nga na okita susu te nga na okende te po Zumel ekoki batiaka émission na bango mingi ba 22 nga na otala Zumel min. Radio na nga ya vérité na yebisa yo jour wana ke landaka radio Zumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio Zumel min radio ya vérité. Radio ezalaka ke radio oyo emesana ko mene ba enquête na bango. Radio ya Zumel min soko yebisi bango exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment Zumel min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la basara ba mena ba enquête na bango. So ba yebi vérité ba don ba ko dénoncer yo. Oui. Nga na zo tala en tout cas moyen que nous na yo kotiko erwe zate di limbi ça en tout cas kende kaka pardon na okende te po na encore raté monsieur Zumel min que c'est bandi. Zumel min radio ya vérité. Zumel min radio a to kundola. Zumel min akundola na source. Ata vérité. Et bon maman na samai Zumel min akenda rokundo la vérité wana abimisa ngo na mokili. Zumel min radio abo solo. Zumel min eza Zumel min boyi bien Zumel min. A Zumel bino na 1000. Yo kanisi o leli ba on na 9 mais yazo lelo na 1000. Zumel min radio a vérité. En tout cas, moi, n'a qu'une des athées, maman Limbi sera donc RSC qui font la Zumel min. Zumel min, radio à vérité. Zumel min, Rotterdam Endima. Zumel min, Hollande Mobimba Endima Zumel min. Vous êtes, Zumel min, Hollande Endima Yango. Zumel min, radio au monde entier Endima. Zumel min, et Sika Bozali. Zamba Pambola Bino. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Loma. Bandeko lelo Monsieur Loma asili koya po ete alobi ye azali na ba message ya kopesa na o etali bongo émission oyo tosalaki ya Trésor Mputu pe ye azali na ba vérité oyo penza ndenge balobaka masolo ya minene oyo akoyebisa biso na mokolo mwa lelo mpona kotalisa ndenge nini ye ayebi ba vérité ya masolo ya Trésor Mputu alobi aye penza po akoka koloba yango po ye na ba makambo mingi bato bazali koloba selon ye bato mingi bazali libanda ya masolo yende ayebi penza masolo ya kati yangwana alobi ete amitungisamaki mingi mpona bamakambo oyo lelo ebongi malamu te afungola monoko aloba po ete atalisa na mokili verite bayeba esika nini verite ezali na kati na masolo oyo ya Trésor Mputu pe bamama omibale mama Mayamba pe mama Mimi ye alobi ete aye penza po akoka kobeta CTP ayebisa verite na bapepe congolais. Kasi tokoyeba soki verite yango ezali nini biso na bino nde tokoyoka ye pe nsima na yango na bazi tokozanga te kotuna bamituna mpona koyeba esika nini verite oyo azali koloba ezali. Kasi mpona yango yambo ete tokoka kolobisa Monsieur Loma tout d'abord tobaluki epai na ye moko. Monsieur Loma, merci mingi mpona présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo.
pe équipe mobimba ya Radio Zumel Mil to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, Papa Roger, merci mingi. Ngate la zone bambote mingi epai na yo moko Papa Roger, Papa Botamba, Mama Rosalie, Monsieur Pierre Maziza, bato nyonso balandaka Radio Zumel Mil na ba oyo bakolanda biso na ligne na pesi bango nyonso bambote ya mingi. Merci Papa Roger. Merci Monsieur Loma. Bande koba bolingo na banzi lelo izali mokolo oyo. Monsieur Loma aye po ete akoka koyebisa na biso na etali bongo ba vérité ya makambo etali bongo trésor mputu mais na kozanga te nazali pe kopesa bambote epai ya ba auditeur oyo bazali kolanda biso kote ya boîte. Merci mingi mpona tana bino bozwi mpona koya koyoka eloko nini oyo Monsieur Loma amemeli biso. Monsieur Loma na banzi obengaki biso pe olobi ete omitungisi ya mingi na kati na masolo oyo ya trésor mputu po ete ezali ba masolo yoyo ozali ko maîtriser yango malamu pe oyebi yango malamu oyebi même esika trésor mputu abotamaki pe omemai na bomwana ba makambo ndenge na ndenge oyo lobaki pe osengi ete tokoka koyamba yo po ete okoka koyebisa na mokili vérité bayeba esika vérité ezali ya masolo oyo. Yango wana lokola équipe ya Radio Zumel Mil biso toboyaka kokangela moto porte te tosengaki ete tokoka pe koyoka yo mokili pe eyoka yo na makambo oyo ozali na yango. Mais Monsieur Loma na koyebisa yo bo na kati na masolo oyo ezali na bato mosusu bazali kotalisa ete trésor mputu azali penza mwana oyo ya mama oyo Mimi autaki na Angola po bazali komonisa ndenge nini mama na Mimi na bargima na ye na ba preuve nyonso ezali kolakisa ete mama wana penza abota trésor mputu wana nanu tokoti nanu na ba étape ya test ADN te na ba déclaration nanu oyo maloba oyo mama Mimi azali koloba verbalement pe na ba preuve azali kolakisa mokili ezali kondima ete ya solo penza azali mama na ye. Mais soki tokeye pa ya mama Mayamba oyo trésor mputu ye moko aza koloba mama na ye toza komona mama Mayamba preuve ezali te ezala ta foto oyo ndenge ezalaka mama boti mwana na ye ndenge ezalaka na ntango abimi na ye na maternité tomoni foto ya kibomwana ya kibobebe banini mama Mayamba azali na yango te po ete ye moko alobaki ete bafoto nyonso tu oyo ya kibomwana ya trésor ebunga alors tozali kocomprendre te mama oyo mpenza azalaki na bolingo makasi na mwana na ye oyo azwaka deja barévélation ke mwana na kozala motu koma akoki kozanga bafoto ya kibobebe na ye pe bamakambo mingi oyo elobamaki yango wana biso tokoloba mingi te Monsieur Loma mekana likoyebisa biso yo moto olobi ke oyebi vérité oyo nyonso bazali koloba mpona ke trésor azali mwana ya mama Mimi ezali lokuta yo oyebi vérité ke trésor azali mwana ya mama Mayama alors mekana likoyebisa biso vérité yango ezali ndenge nini convaincre mpenza baauditeur na oyo oyebi otango mosusu na kote ya mama Mayamba bazali kozwa tante po ete baloba nyonso yo lokolo olobi ete omema trésor na kibubebe asubela o meme na nzoto oyebi ye malamu ndenge aza kokola alors occasion yango yo avant kutu toyoka nanu baresultat oyo bakokende kosalisa ya batest ADN soki ekozala alors occasion yango Monsieur Loma oyo ezali Radio Zumel Mil esika topesaka moto nyonso espace soki azali na vérité ya koloba maloba ezali epai na yo Monsieur Loma baauditeur bayoka yo na oyo koloba yango na nde ekotinda pe soki mituna ekozala tokopesa pe occasion na bandeko oyo bakozala ba occasion ya kotuna oyo bamituna batuna baoyo mpe bakozala na bapoint de vue ya kopesa tokopesa bango mpe occasion batuna bapesa bapoint de vue na bango maloba ezali epai na yo Monsieur Loma s'il vous plaît. Oui, merci mingi Papa Roger pour kopesaka maloba makambo oyo ya mwana biso trésor mputu epesika mwa pasi mingi na biso bato oyo toyebi kobotama na ye kokola na ye na ndenge akoma lelo na mama oyo soki mama Mimi ndenge auti kobiba soki auti wapi ndenge abimiki alobi trésor mputu ya mwana ye epesi biso mawa mpenza na kotema po biso toyebi biso teme na koki koloba te ngai nayebi kobotama ya mwana wana banda azaki bebe
donc banda azalaki bebe tina ndenge akoba tata mokolo boye na yebi makambo nyonso tu ya trésor putu très bien bandeko na mosusu oyo baza awa na Europe ata na Allemagne ata na nini ayebi ngai ke naza neti bon naza famille na bango te mais nayebi makambo ya lopango wana koleka bato mosusu baza na kati ya balabala moko na bango na mbandaka wana na quartier 2 po nalandi bemission yango nyonso tu ndenge eza koleka soki bakarine mokonzi baoyo nyonso baza koya wana baza kokende osala bainterview na bana nyonso bazosala bainterview wana na batata bisusu basali bainterview wana nayebi bango nyonso bango mpe bayebi nga bien na basi wana bato nyonso tu oyo baza wana bayebi ngai mais na kati ya lopango wana ngai nayebi makambo ya kati ya lopango wana koleka bato baza balabala moko na bango mpona ngai mpona kokende molai mpela mingi te nalikaki kaka naloba boye ke Mayamba azali mama ya Trésor Putu na 100% donc kolongola te kobakisa te mpo nayebi bango bien bango mpe bayebi ngai bien donc eloko moko kutu nakoki kotya teke o boye naloba ke Mayamba boye o boye te nayebi te tikala bekala kopesa makambo bamakambo clair kambo moke Mayamba yaya bango wana komo na ye ya sanda do Delma ya sanda yaya bango oyo ya liboso mwana liboso ya sanda Delma mwana mibale Filipo do nakiape bakombo na bango ya Filipo me babengake Baron mwana misato Tundu Simon me komo na ye sikoyo na ndenge na biso Burundai mwana mine Mayamba mama na Trésor Putu oyo abibisi makambo nyonso eza koleka oyo mwana mitano Sadiko mwana suka wana Sadiko mwana ya suka donc tata na bango koko ya ba Trésor Putu komo ezaki mbuta Mpululu Philippe mama na ba ya ba koko ba Trésor Putu ya mwasi komo na ye Nzumba Pauline pour l'accepter que la yebi famille wala bien Nzumba Pauline bon ndenge toza kolanda ba émission bato baza kolanda ba makambo oyo on dirait ba yebi makambo donc baza koloba makambo moko oyo eza na tute eza makolo te donc baza mpona ngai nayebi te likambo nayebi te pourquoi nakende kokota yango nakende kotyaka bacommentaire ya pamba ke boye donc oyo nyonso en tout cas oyo naza koloba mpenza likambo ya solo ke oyo nyonso ezoleka na bainternet wana donc mutu moko nano abimisi likambo ya solo aza te banda makambo ebandaki ti lelo ngai azali mutu ya liboso oyo naza koloba verité donc nakokotya butu bakata mpenza ke naza koloba na bino ke mama mimi wana soka bimi wapi nakobengi kutu mama mimi te mimi wana soka bimeli wapi soka wuti wapi azali mama na Trésor Putu te ndenge kaka oyo balobaka ke ndenge bino bato bazala kotya bacommentaire na bainternet baloba ke mama mimi wana aza kuta liboma te mpo abima kaka aloba ke Trésor Putu azali mwana ye tikala ye tisa bino eloko moko eza koéchappe bino est ce que boyebi ke liboma soki olobi okoma liboma okoma mpe liboma yo moko kaka omilati liboma okomi mpe buto liboma mpo na ngai mama mimi wana azali liboma botya kutu te elongi ya Trésor Putu o elongi ya Trésor Putu ezali lokola mama wana eloko moko eza na kati wana te oyo ngai eza koyebisa bino ke vraiment donc so tokei na bino na njili wana botuni bato nyonso tu tikala mingala kopesa bino kamwa nini kamwa cercle oyo ekangani wana botuli bobandeli na kitwengi boye na kitobo boke na selo boye na mbandaka donc balabala wana nyonso na tangi wana nyonso okangama biso nyonso tu wana balopango na biso ezali ke na dusoli boye dakomi na lupango kuna na dusoli boye dakomi na lupango wana oyo naza koyebisa bino ke Trésor Putu azali mwana ya Mayamba
100% donc biologique mwana ya mayamba peza mwana ya mayamba naza na intérêt moko te na kota boye nasala boye oyo neti namoni mwasi moko soki nakingasela suka soki wapi alobi aza mwana ya quartier 12 ayebi azalaki kofutela na mbandaka mais comment biso tobotani wana na kati ya balabala wana oyo ngaza koloba peza oyo ngaza koloba donc bato oyo bamisusu baza Allemagne bamisusu baza France bamisusu baza donc toza ebele awa oyo bayebi oyo bakoyeba bongoko na ngai bayebi ke naza koloba peza likambo ya solo oyo nazoba likambo ya solo peza ya solo ke mimi wana oyebi ekomi kopesa kanda mimi wana ndenge aza wana soki neti aye peza akoyala bataillon na bapolisi ko ayela bataillon ya bapolisi akoti na kati ya quartier de wana aye na balabala mbandaka oyebi ke bato ya mbandaka bakokolongole suki moko mpo batuna ye peza do aloba epai likambo na ye azwi yango epai ye abungisaki mwana ye epuis eza koéchappe bato lisusu na 1982 totya 82 na 1982 omoni Angola na kongo na biso Congo ezalaki kamwa plus avancé ke Angola epuis bafoto oyo alakisi ya mwana wana alobi wana trésor mwana wana botala nanu bien nanu mwana wana aza mabundi lokola mutu aliaki tomboka alobi wana trésor mais mwana wana botala na ba 1982 photo en couleur wana oyo yakatinaki na babiloko ya velo wana donc fozala kaka mwasi ya mutu soki Santos ubie mwasi wa ministre ya bangola oba pokaka bafoto wana na 1982 est-ce que mwasi wana ndenge nalobi kaka ke ndenge alobaka ke liboma ezali ndenge balobaka liboma eza S'il vous plaît, monsieur Loma, mais na koyoka ba déclaration oyo mama Mimi asalaki na maloba na ye tango alobaki epai ya ndeko Eliezer alobaki malamu ke papa na trésor azalaka chef ya basoldat oyo ezalaka armée oyo ezalaka na tango ya baguerre oyo Angola na tango wana azalaka mokonzi. Est-ce que papa wana na grade oyo azalaki na yango akokaki kozanga bamoye mpo ete asombela mwana na ye velo mpo yo oza komona yango ezali impossible maloba ezongi epai na yo s'il vous plaît wana toboyi te ya solo akoki kosombela mwana velo lokola azalaki soki colonel soki nani akoki kosombela mwana velo mais foto wana nde ezali trésor te ezali trésor mputu te foto wana eza foto moko cliqué donc bamonte yango de toutes pièces mpona kotia neti trésor nalobi eloko moko nakoki koloba ke mwana 5 ans jamais akoki kobosana basouvenir ya bafoto wana banini wana akoki kobosana yango te akoyeba nde nangi na mpona 5 ans déjà komi mayele et puis oyo nga aza koloba mpenza ke bato bakelanga kutu tembe te donc trésor mputu wana nayebi te mais nga na ndenge nayebeli ye atikala kokende Angola na age ya moke te abotami wana akoli wana mwana wana trésor mputu nga na mema ye ntango aza na mwana moke na mema ye monsieur Loma s'il vous plaît mekana nokoyebisa biso makambo olobaki avant tobanda émission olobaki ete ntango bomonaki ete mama oyo mayamba papa oyo mabi akomaki koya kokende kokutana na ye na esika moko okomona bakokutana mpe azali kotya bazemi me aza kokoka kosiporte bana te akotya ezemi okomona atiki ye na zemi mpe epesaki bino bana quartier kanda bolandaki papa mayamba papa mabi mpo ete bokoka komenase ye mekana koexplike likambo yango mpo baauditeur bayoka yo mpo ete na minute oyo ekomi nde likambo toyeba to bato bayeba verité na makambo ozali koloba maloba ezali epai na yo s'il vous plaît nazoka makambo maboko trésor putu tata wana mabi oyo tata ya trésor lera sente mayamba baboti mapasa ntimba na nzuzi ntimba aye kokufa lela ntimba akufi
nzuzi ya tikali ya mwasi aza mwasi nzuzi ya tikali sikoyo makamaro mayaba bali omoni vie sanda wana vie delma na ye moko na nini aza kobokola bana wana sikoyo bana na ye moko abali kobokola susu bana oyo mayamba aza kobota tofandi kaka mikolo eleki susu ale mutongo ali kosenzeli susu mayamba ale tosiliki tolobi nini ye kutu bana liboso kutu ata kokunda kundi babote ale kosenzeli susu mwana ngo ale tosalie plaque ninga yaka na sima wana na sima pa basala boulevard Kimbuta wana ezali babilanga tolobi bon tokokale kaka po ayela ka nzela wana soka ye tokopeta ye po ala kosente mwana asente muto liboso asente mwana bana liboso akoki kokunda oyo akufaki te sikoyo kobakisa su mosusu ale sikoyo trésor wana lera botami trésor lera botami camarade nanga burundai wana sikoyo nga mpe naboti mwana ngai me mwana nga sikoyo alaki mokolo ya trésor wana sikoyo nayaka na mwana ngai epai ya camarade nanga burundai so naye na mwana ngai bazobenga mwana bazobenga trésor ali burundai sikoyo alobi en tout cas makaba kobenga mwana oyo ndenge bozokobenga ye boyeboye eza susi comme na epe ekomi trésor place comme trésor oyo trésor donc monsieur Loma olingi koyebisa biso ke trésor mputu bapesaki ye kombo ya trésor à partir ya kombo ya mwana na ye oyo ozalaki komeme pa na bango na kombo ya trésor yango mpe famille na ye bazwaki kombo bapesi ye kombo ya trésor kombo ya mwana na ngai kombo ya mwana na ngai après lere sikoyo trésor abandi kokola trésor mputu abandi kokola noko na ye baron noko na ye moko kombo ne baron asomi baminduki oyo kopale saka oyo bana babetaka sikoyo ye soki azwi munduki wana abetaka ngo bazobane alobi na kozala soda nga na kozala soda baloboma batu ale kombo soda eye kokota na place wana ale lokola kombo soda ezali kitoko mingi te kombo trésor ndelekaki kitoko ale kombo trésor eke liboso kombo trésor eke liboso fi lelo ndenge mimi alingi ayiba mwana batu na trésor soki matafali mais monsieur Loma mekana nokoyebisa ngai nanu na makambo nyonso ndenge ozali koloba lelo ndenge mpe ozali koloba ete oyebi trésor mputu malamu omonaka ye ndenge azalaka mwana moke mpe kombo oyo bapesa ya trésor eute pa ya mwana na yo mais lobi soki mama mayamba na mama oyo mimi mpe trésor bakei kosalisa test ya ADN ebimi ke trésor azali mwana ya mama mimi sikoyo oyebisa biso okozala ndenge nini okopakata okotika koya kointervenir na radio to okoloba nini maloba ezali epai na yo s'il vous plaît ngai mpenza nalobi ko donc oyo naza koloba ko mpenza 100% naza koloba ko mpenza à 100% ke soki basali test wana soki mimi abimi mama na trésor en tout cas nayebi kutu ndenge na kosala te wana mpenza nakomiboma kaka nakomiboma mpo nayebi ekotikala kaka kosalama te ke mimi wana bima mama na trésor ekosalama tamu mbala moko te oyo nga aza koloba so naza koloba boye naza koloba ko na ntina nayebi likambo naza koloba po mimi wana ko ndenge kaka tozosolola boye papa roger yokanga bien ndenge tozosolola boye mimi wana soki tese esalami ekosalama pe te mpo mimi akomona na lisusu te asakimaki ndenge aza wana asakimaki mpo ayebi ke soki akei na test wana akokwela kaka donc ndenge aza wana asakimaki ata bato bozoloba bamonaki ye oboyeboye lokuta soki vraimen azali mwasi ya tembe mpenza ke amikosalaki liboma te aza mpe moto liboma te akela test wana soki tokotala ndenge akobunga libela mpo akotikala kaka koganye kutu ata mbala moko te mpo ekanga mpe bato oyo bali kotyaka makeye na bainternet bakanga minoko mbala moko mais monsieur Loma ndenge outi koloba ke soki test ADN esalami eke mama mimi abimi ke ye nde mama na trésor okomimelela poison mpe omikufela na yo omoni te ke ozali kosala erreur mpo ete soki ebimi ndenge wana bato bakozela mpenza batala ndenge okomela poison yango estce eza moment kitoko te oyo mpo ochange maloba na yo mpo otombe na piège te soki nalobi yango na
ntina nalobi na ntina mpo ngai nayebi ekoleli ya mwana wana nayebi na ndenge mayamba amoni mpasi na koteka bapondu na ndenge aza kokende teka pondu na ndenge mwana nakolia ndenge abazali kobeta bale na kati ya terrain wana mbandaka nayebi oyo nazoloba nayebi mpo ekotikalaka kosalama te nakokufa mpe te mpo nayebi ke ekosalama te. Mimi aza moyibi Mimi. Mais monsieur Loma mekana koyebisa biso penza tomonaki ndenge nini mama Mayamba na ba interview basalaki aza koloba ete trésor azalaki mwana alingaki mingi pe bato bazali koyebisa ye batela mwana o malamu makambo ndenge na ndenge tomonaka biso moko na ba maternité ndenge nini ba mama mingi balaka suka bimina mwana na ye surtout soki affection ya makasi to bolingo ya makasi ezali epai ya mwana na ye tomonaka ndenge nini ata foto ezangaka te. Mais tomoni mama Mimi auti na Angola aye quand même na bafoto ya kolakisa ebongo mama oyo Mayamba oyo alobi ete trésor azalaki mwana na ye azangi ata foto moko pamba te ya passeport ya moke oyo eza kolakisa ete azalaki mwana na ngai nyonso to ezali te okoloba nini na esika wana. Papa Roger soki ngai nazoloba nao awa ke mwana oyo nalobi ke abotamaki oyo trésor azwa kombo wana soko osengi bafoto na ye ya age ya 5 ans nakozala nango te nakomona epe yango te mpe nayebi kuzu place nakomonela yango te. Mais de toutes les façons tokangaki bafoto na bambula wana mais tala kaka lere wana ezali lokola ya sikoyo te okangi foto oyo yakosenga tikala tala na foto foto ebungi mama Mimi wana bafoto oyo yasali wana eza bafoto ya lokuta bafoto yasali eza trésor te et puis trésor afotoaki mwindu oyo mwana wana ye akangi bafoto wana mwana mwa aza pembe et puis aza mabundi trésor putu abotamaki mabundi wana te jamais ndenge nalobi kaka ke Mimi wana amata likolo akita se donc aza moyibi epuis akotikalaka kolonga te mwana wana azali mwana ye te mwana wana azali mwana ya Mayamba oyo ngaza koloba ndenge nalobi ke soki vraiment mama Mimi wana bibi ke babibi te ke Mayamba aza trésor putoya mwana ye malamu nakufa. Oui, monsieur Loma na oyo zali koloba wana yo moto zali koloba mais na bato bazali kolanda biso na minute oyo na ba o bazali kote ya boîte na makambo bazali kokoma bazali kokwara te po ete bazali kokamwa balobi mama oye moko aboti ye penza ata kutu foto ya 5 te mais foto oyo ezalaka ke mwana bimi na hôpital ya Kibu bébé akoko ozanga yango omoni te ke place wana ata oza kopesa exemple ya mwana na yo ozangi foto na ye ya 5 ans parce que oza nango lisusu te mais okoki kokisa yango te na oyo ya mama Mayamba po mama histoire ya mama Mayamba aza kolakisa bolingo nini azalaki na yango epa trésor mais basouvenir ya bongo nandimi te ke mama Mayamba akokaki kozanga yango azala na foto ya bobebe ya mwana na ye omoni te ke maloba na yo mpe ere moko eza okole te monsieur Loma maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Bon omoni oyo ekomi lokola ezosala eloko moko neti baza koforce mutu asala likambo alingi te nayebi te bon nga nayebi te naza famille ya Mayamba te mais nazali vie na ye ya quartier mais soki baluki bafoto so baluki bafoto ya trésor ya kala ata pa bacamarade ata pa banani bakoki komona yango donc so baluki bakomona ndenge kala lobi ke na lere wana ba 83 en tout cas photo ezali lix te ndenge koma lelo ke na portable okangi photo obateli yango donc yango wana me bafoto ekoki komonana et puis soki noko ya trésor oyo akeleki Angola soko akufaka te nde ye akoki kozala bafoto wana ya archive. Monsieur Loma ata yo moko donc mpo na yo ifale kaka noko wana oyo akufa wana soki ye azalaki nde bafoto ya trésor ekokaki kozala mais lokola ye asi akufa bafoto mpe ya trésor mputu nyonso esila nango na kobunga eske omoni teke maloba oyo ozali koloba soki bato mpe bayoki yo
omoni te ke ezali mawa mingi eloko wana ekokokwesa yo yango mpe eza kokwesa mama mayamba po moto oyo ozali na badutu oza koloba ete azali mama na ye te mama mimi aza moto ya lokuta me ayeka meme na mwa preuve moko ezolakisa ke wana aza mwana na ye ebongo oyo aza kobeta tolo alobi ke mwana alingaki mingi mwana oyo apesela ye meme barevelation ke akokóma moto monene akomatisa ye baavion azangi eta foto na ye moko te ya passeport michel loma tozala nanu na esika wana nanu toloba nanu malamu ozomona te ke ozokende na kobunga mwa moke maloba ezali epai na s'il vous plaît papa Roger nga naza koloba na yo ke likambo ya foto ezali faux débat mais nayebi so ke mayamba abokoli bana na ye alatia bana na ye abokoli bango na mpasi ma nzuzi na ye trésor wana ozomona ke so nalobi ke ye delma wana azaki so nango na tra ye nde mutu azali kozokipe na baparent na baleki na ye ye akomaki lokola tata na bango donc ozomona ke mayamba so akotela mumungu apondi eza mumungu ya stabilité me monsieur loma elingi koloba te ke soki parent na yo atekisaka pondu yango wana nde kokoampeshe parent wana ke akoka kozanga foto ya yo mwana na yo akoka kozanga foto ya mwana na ye ntango azalaki bebe po toyebi mpe baparent mosusu bazalaka na bafoto ya bana na bango oyo ntango bazalaka babebe me baparent wana bazalaki na bamombongo moko ya pasi me bazaka meme na bafoto wana eza baargument te okoki kopesa na bato moni te ke ezotenir te bamakambo oza koloba ya ba 1980 wana oh monsieur loma me makambo nini yo oza koloba 1980 kuta ezali kaka ya lobi awa ntango wana pareil photo kuta ezalaki oyo bato babande kokanga ya apartir 1980 kuta ezali kaka proche awa soki kuta olobaki ata ba 1922 24 25 ntango mosusu ba 1927 30 tokoki kolobaka ya ntango mosusu na ntango wana mpe bapareil ya foto ezalaki mwa mpasi me 1980 eza kaka lobi awa ozomona teke makambo ozokoloba ezokole mpenza te monsieur loma maloba ezongi epai na yo s'il vous plaît nalobi ya papa Roger ngai mwana nga oyo naza koloba wana oyo nazoloba na yo wana nakanga ye bafoto ya bobebe abotama na 1980 nakanga ye bafoto ya bobebe mais soki oselinga foto na ye ekomonana te ekozala te nayebi kutu place ekoma te donc ezaka mwa place mais soki balobi batule kaka mpa bacamarade banani oyo baza zingazinga wana foto ekobima ok me monsieur loma mikana nikoyebisa biso na makambo nyonso ndenge oza koloba ndenge naza koyoka yo soki lelo balobi bazwa mama mayamba mama mimi mpe bandeko mosusu oyo ya basi oyo bazali koloba bandeko ya trésor mputu na ye moko trésor mputu basala bango nyonso test ADN okondima to okoboya maloba ezali epai na yo s'il vous plaît nakoboya ata mbala moko te nakondima yango mpo nayebi ke mayamba aza molongi akolonga test wana donc koloba ke mpo na yo bato oyo baza kolobaloba oyo baza koloba ke mama mimi azali mama ya trésor mputu donc bato oyo baza koloba yango mpo na yo ezali bato oyo nde bayebi vraie histoire ya trésor mputu te ke abotama na mama mayamba ndenge olobi yango wana bato oyo bayebi histoire te donc naza komona bamama mosusu oyo bazalaka na poto awa bamama mikolo mingi wana to bazangi likambo kosala baza koloba tosobi likambo wana mais bokosoma yango koma mpo boyebi mwana wana te boyebi mama mayamba te boyebi mimi wana te babiso oyo biso bandeko ya mimi tozali awa tolobi mais mimi seki mimi aza moyibi monene oyo nde aza koloba ke mimi wana batu toyebi kutu te ndenge nini babiloko na ye wana bato aolanda yango na ndenge ya loyenge mimi ayebi eloko azoluka ayebi soki motu atindaki ye basala makambo wana ayebi mais oyo toza koloba mpe yake trésor azali mwana ya mayamba biologique so bake mpenza test okomona mpenza ke akobima mwana ya mayamba mimi wana ayebani ata koyebana te donc mimi ayebani te mpo oyo nga aza koloba mpenza nzambe na likolo azomona oyo aza koloba eza ndenge ezali mpenza
Ok, monsieur Loma Loma, toyoki pe olobi pe mwa mingi, mais biso ezali radio Zumel Mil tokoki kotika yokaka boye te oloba. Alors tokomeka pe tozwa moto moko o ayebi pe moke via Trésor Mputu oyo azali pe na mwa ba elema oyo ekokolakisa biso ke ezali kolakisa biso ke Trésor Mputu ndenge azali wana mama na ye ezali mama Mayamba te. Toko faire passer au moto moko oyo na banzi okoyoka pe ba argument na ye. Zela moke to faire passer yo monsieur Zulu Babela. Monsieur Zulu Babela to baluki pe nano epai na yo na banzi na makambo nyonso tu oyo uti koyoka ndenge nini monsieur Loma Loma uti koloba ke ye ayebi Trésor Mputu malamu tango abotamaki amemaka ye tango azalaka mwana moke asubelaka ye meme na nzoto pe ayebi ye malamu meme kombo oyo Trésor Mputu azali koporte ezali kombo oyo bapesaka ye Trésor Mputu a partir ya mwana na ye moko azalaka na ye ya moke bandaki komema ye souverain pa ba Trésor Mputu tango bayoki kombo wana nde etindaki bango ke bazwa pe kombo ya Trésor bapesa kombo ya Trésor ya mwana na ye Loma Loma bapesa yango na kombo ya bapesa yango epai ya Trésor Mputu. Alobi ba makambo ndenge na ndenge nini mama Mimi azali mama ya Trésor Mputu te po ndenge ezali wana ye ayebi libota na malamu koleka. Alors monsieur Zulu Babela ebongi malamu okoka ko pesa pe ba efe na yo to makambo yo yebi na oitali bongo révélation ya masolo oya mama ya Trésor Mputu oyo babengi mama Mayamba pe mama ya Trésor Mputu oyo babengi mama Mimi na oyo yebi. Malobi ezali epai na yo monsieur Zulu Babela s'il vous plaît. Nano nazotuna azoyokanga nazoyoka yo. Monsieur Loma Loma mbote. Mbote mingi papa Zulu Babela. D'accord, na sepeli. Bon, problème nanga d'abord na koyebisa yo que soki vraiment ya solo mama Mayamba bota Trésor. Ndenge nini bana na ye mususu batanga Trésor mwana liboso tanga te. Trésor azali mwana liboso ya Mayamba te. Trésor azali mwana ya mibale. Bon, omoni makambo toza koloba oyo eza nini eza neti makambo ya vie privée ya batu tolinga kotiako te ke mwana oyo atanga te eza biloko moko eza neti toza kobebisa réputation ya bana wana neti Trésor toza kobebisa réputation na ye surtout Trésor tozosala neti tozobebisa réputation na ye ke atanga te soki tolobi ke bana Trésor atanga te eza vraiment eza kitoko mingi te. Non, mais excusez-moi, donc au Moninga, Nazaka na Lubumbashi. Grand frère ya Gaga, moi c'est Trésor, Azaka petit nanga ya confiance. Donc chaque jour, Azoye Pananga. Nazaki na bistro, na restaurant, chaque jour, Azaka Oye Pananga, Azaka lieutenant. Yebi kamwa mouke histoire. Et puis, nazape mutu moko nafandaki kote ya Kingasani kote ya Pascal na baler wana après na ye kovanda na Njili na quartier 3 donc nayebi kamwa muke histoire mais nga nabengi bajournaliste na Kisasa oyo bazotia bakommentaire wana nalobi na bango bakende na quartier 7 na hôpital wana parce que trace il faut ezala ya Mputu Trésor soki abota bakuna obligé parce que hôpital wana ekufi nanu te bakoyeba Mputu Trésor parce que lisolo na ye nga nayoka yango kala ke azaka enfant moko chege abandonné kala avant makambo ebima avant koma jouer na Mazembe parce que naza pe mwana Njili naza pe mutu navandaki na Kingasa depuis navandi susu na Lubumbashi. Grand frère ya mwasi na ye azaki petit nanga confiance un lieutenant de la police. Donc na yebi kamwa muke. Mais nege toujours se tirailler, c'est mieux. Bakene na hôpital, bamona direction ya hôpital, bafiche ebunga kate zali. Oyeba ke Trésor aza mwana Mayamba to aza mwana Mayamba te. J'en ai bien, hein, mais c'est Zulu Babela. Ouais.
oyo nga naza kolobako siko moni naza ngai moko na ligne awa nde tokoloba boye soki tozalaki pembeni wana ou bien tozalaki na bato misusu neti naza na peti nanga moko aza awa na Allemagne ye baza na différence ya lopango moko na batrésor wana oyebi soki makambo ozoloba wana eza vraiment makambo moko soki aza kolanda émission aza koseka mpenza ke bato bototyaka bato baza kokota makambo oyo bayebi eloko moko te oyebi napesa nanu noko ya trésor putu oyo akufa wana burundai kombo na ye tundu vrai kombo na ye bato bayebi baza koyoka mpenza so baza kolanda kombo ne tundu simon mosusu tundu mosusu azalaki keto simon siko mwana na ye kombo ne junior siko junior wana na trésor putu bazalaki bakabarade babanaki bale nzela moko omoni trésor lokola ye azalaki mutu moko amelaka sigarete te banini te amekaki kotikala joueur mais junior wana azalaki kobeta bale mpe kitoko koleka trésor putu mais ye lokola akomaki azalaki mutu basigarete na babakiti oyo babe akweyaki sikoyo mais oyo oza kolobaka trésor azalaki faser likambo wana donc ezali faux archi faux trésor azalaki faser te trésor akolilaka mwa akolilaka mwa badifficulté moke ya ndenge bapara bazalaki vraimen na moyen te apara te mais totyaliti mama na ye na quartier nini na Kisasa nani ngai tokanga na balabala na batrésor putu wana na balabala na 2014 ale nakendeki tozalaki na trésor putu tokanga mpe foto na kati ya lopangu ya batrésor putu wana tokanga foto bon nayebi te nga naza na intérêt te ya kokosa yo nazoloba na yo ke nga na Lubumbashi nayebani trop nasala biloko moko kuna na Lubumbashi moto oyo ayebi établissement Jack Bauer ezaki établissement nanga moto oyo ayebi na Lubumbashi nalobi na yo ke nazalaka petit nanga ya confiance azaka grand frère ya Gaga mwasi ya trésor nayokaka mpe kamwa bahistoire wana ntango mpe nazalaka na njili nayebi kamwa moke parce que problème eza awa biso tozopesa baversion mais ngai na rekomande bajournaliste mpenza kuna na Kisasa nalobi bakende na quartier 7 soki mputu trésor abotama na quartier 7 bakotrouve batrace parce que mwana na nga moko abotama na Kingasani na 1971 tangu tulingaki kotozwa affiche ya naissance na ye bakena Kingasani abotama na 71 me batali na registre ya bamama oyo babota bamona kombo na ye na bamona kombo bama bamona mpe kombo na nga alors rien n'empêche parce que tozodiscute vérité ezoyebana te mais bakende na hôpital ya seti bakoyeba soki mputu komba mputu trésor ezali ou bien eza te d'ailleurs nga moko naza prêt natinda bami na nga bazaka na njili kuna bakende mpenza na hôpital ya seti mpona nga moko nasala nini wana batala komba mputu trésor ezali to eza te voilà c'est inutile de discuter parce que likambango so totali bien monsieur Chimanga entraîneur wana ti lelo déclaration na yo ezomonana te et puis batu oyo mpe bazoloba ke bayebi soda yebe mputu trésor andimi kombo wana ya soda et puis badécrire ye na batu wana balobi azaka mwindu ye moko andimiki azaka mwindu mais mpona kotala biso tokosetira ye te yo na nga to bato oyo bazokosoutenir kote ya mputu na bato oyo bazosoutenir kote ya mama Mayamba na bato bazosoutenir kote ya mama Mimi toza mpenza jusque là na nani moko te na preuve moko te preuve ezali kaka bakende na hôpital batala bakoyeba ke mputu abotama na quartier 7 voilà yango kaka nalingaki me nasepelaka trop
pona yo lokolo sali toujours ko intervenir na radio Zoumel 1000 l'essentiel biso to wela makamboka voilà oyo ça débat moko exemple débat moko sombre donc vérité ezoyeba na penza te jusque là mais vérité ekoyeba na kaka voilà omoni kosukisa wana te po oyo ngaza koloba ezala madame nanga tozokota ka siko azaki te aye kokota ka siko oyo ngaza koloba yango wana nde vérité oyo aza koloba antukome papa loma nakoloba te nazotia yo tembe non mais sikoyo likambo mputu wana vérité ekokoyeba na seulement so basali test ADN bakoyeba soki mama mimi azokosa soki mama mayamba azokosa ou bien mama mimi azoloba vérité ou bien mama mayamba azoloba vérité voilà donc pour le moment mutu nyonso to akoya koloba oh non nga nayebi vérité oya koloba non nga nayebi donc ozo comprendre jusque là bakondima même yo mutu moko akondima yo te même nga mpe mutu akondima nga te mais vérité koyeba na so basali mputu wa test ADN ne bakoyeba ke voilà la vraie maman c'est un tel na sens wana nazolobela voilà bon na comprendre yo na comprendre ndenge ozolobela wana mais eloko moko nalingi nayebisa yo ke test wana ekotikalaka kosalama te et puis mimi wana akotikalaka kokende na test wana kokima oyo oyebisa bino mpenza ke donc wana loma eza problème te soki akimi tokoyeba ke akosaki soki akimi tokoyeba ke akosaki donc biso toza na intérêt moko te mputu asalaka fi na ye toza na intérêt te mais nde eza histoire tozolanda mpo toyeba kaka vérité ebombami place nini c'est un point trait tokosala badiscussion ti na minuit ou bien lobi na ntongo ekoapporte biso à rien voilà place nazali yango wana ngai nalingi nayokaka yo na makambo ya radio Zoumel 1000 ozopompe ndenge opompaka wana c'est bon nasepelaka trop mais oyo wana toyebi te parce que mpo na nga même mama mimi wana soki aza mama ya mputu akozala mpe poursuivi parce que asala trafic d'enfants akozala mpe poursuivi un jour soki balandeli ye bien makambo wana basala ya badiama lere wana malgré ke makambo eleka mais ekoko rebondir mpe contre ye soki aza mpe mama na ye akozwa mpe punition mais tozela bango bazosala bankete na bango basala bankete biso mpe d'ailleurs toza na poto awa tala kaka toza mosika mpe lisusu donc nakokondima yo c'est comme nakondima yo te parce que jusque là nga moko mpe naza na baversion oyo nayebi oyo nalobi oyo nga nayebi bayebisa nga mais naza na nani mpenza ya sûreté vérité moko te mais ngai bayebisa ngai te ngai moko na viva yango na ya famille wana naza koloba vérité ndenge ezali mpenza oyebi papa loma lelo ozoloba vérité wana motu moko akondima mpe yo aza te meme oyo nga nazoloba motu moko mpe akondima nga aza te donc vérité omoni vérité ndenge eza wana ezali kaka basala test ADN ou soit bakende na hôpital maternité ya nani ya seti batala soki bakomona kombo ya mputu trésor abotama kuna bakoyeba omoni eza hôpital eza koexiste eza mpe organisé koyeba yoka naloba nonano nazoseka mpo ngai mwana ngai ya misato abotama na maternité oyo ya seti wana mais lelo oyo tozoloba boye abotama 1985 ya mwana ya misato so toke na maternité ya quartier seti toluki nini acte de naissance na ye ekomonana te mpona nazoloba ko mpenza ke ekomonana te. Alors, monsieur Loma, soki yoza kolobake, soki bake na hôpital wana ya quartier 7, bakomona ata preuve mon côté et l'autre mon côté. Mais omoni te que yo poza kobima dans
le vide parce que yo moto ozali koloba ete ozali témoin mwana wana trésor putu abotama na quartier 7 et abotama na hôpital ya 7 mais kaka yo moko ozoloba ke soki bakei kotala baarchive bakomona eloko moko te omoni te ke yo moko ozaka na kati ya contradiction ya maloba na yo alors élément nini mpenza oyo omemi olingi mpenza olakisa ete yo oyebi mpenza makambo bien mpo te kote na yo na makambo oza koloba eza kolakisa ete eloko mpe ya makasi oyo oza koporte mpenza eza te po ete balobi bakende na hôpital ya 7 ntango mosusu bakozwa batrace olobi ke non kuna bakomona eloko te alors yo olobi ke abotama na hôpital ya 7 moto mpe akondima yo aza tomoni te ke oza kopesa kaka butazulu babela raison na ndenge ye moko alobi ete ke ata soki bobandi koloba moto moko te akondima yo to moto moko mpe akondima ye te omoni yango te Papa Roger, so inga za kuinsiste batu oyo bayebi ngai bato bayebi ngai bandenge zozo sola acte de naissance ya mwana na yo bakobona ngo te comment ozo affirmer yango parce que nga nayebi hôpital ya 7 eza organisé nga nayebi mwana nzili nayebi ke ndenge tozoloba boye nazobenga na Kisasa nazobenga mutu moko aza na quartier 7 tout de suite là nazoyebisa ye asala tout acontacte docteur moko médecin moko nayebi azalaka na nani apesanga même suite asouffle nga mpona likambo ya mputu wana nakasi d'ici 3 jours ou soit samedi okoyoka oyo nga bakoyebisa nga kuna parce que jamais okolobake so aluki attestation de naissance ya mwana na yo komonana c'est pas vrai nakondimango te donc hôpital ya 7 nakondimango te parce que incendie moko esalama kuna teke biloko ezika to bafishe ezika kuna non nayoka nanu te eza organise bakoretrouve kombo ya mputu soki abotama kuna wana eza likambo ya solo nayebisi yo nalobi ozoloba makambo ondire oyebi Kinshasa toya bien te nalobi na Kinshasa archive ezalaka te mais peut-être omoni ndenge ozoloba wana mutu mpaka okende mpe asalisi na ye mpe nini wana afuti kaka mbokoni basali mpe non papa loma oyebi soko olobi baarchive ezalaka te na Kisasa nakondima yo te parce que mutu moko azwaka lupango na crédit bane mutu wana kufa bana na ye baye kobotama après balingi bateka lupango wana mais service ya crédit wana etindaki badokima ya bambula wana kuna donc bapapa oyo bazwaka bapension vers 1956 mais bapreve emonanaka donc totika kaka discussion yango totala soki bango bato bazolandela makambo yango bazolandela ndenge nini sinon naza kinwa ngai omoni nga bo nayebani trop parce que tozala bakombo bangunda bato mingi balingaka kopesa bakombo na bango te na nga nayebani trop na kini epuis nayebi kini soko tuninga babisi ya TSL banimero nango na bisika eza kokende na koyebisa yo ke bisi 24 eza kokende na Lemba 21 eza kokende na Nzili bisi 9 eza kokende na Makala bisi 2 eza kokende Badalungwa nayebi biloko wana nyonso tu je connais Kinshasa na tanga na Taranquin oyo bozobenga Matonge nasala école primaire nanga na armée d'Italie eza kote ya stade na Kweya Mpozo avenue Mpozo nayebi Kisasa très bien ngai nazoloba boye nabotami na njili na grandi ya njili epai trésor putu nabotami tokangana balabala nazokia tembe mpona makambo yo ozoloba te mais histoire wana ekomopesa biso kimpeleke c'est parce que bato mosusu bazoconfirme ke non garçon wana mama na mimi aza mama na ye te moto azwa ye tiamala mpona bale donc bato wana bazoloba na baversion mosusu tokotia tembe te toluka verité ntango ekobima
bato bakoyeba ke nini parce que yo oza lokola nakobenga yo oza moto ya ndako na kasi radio Zumel 1000 eza eloko na biso nyonso tointervenaka na radio Zumel 1000 alors nayebi ke radio Zumel 1000 soki alobi babiloko mingi etombaka toujours eza juste yo yebi mais likambo ya trésor oyo soki totali na kamwa ba connaissance musu ezali et je m'excuse naza kosinvente te naza détective privé diplômé en France nayebi kamwa moke bankete ndenge esalamaka tout ça alors soki otali masolo yango ndenge ezokendele eza un peu flou donc jusque là vérité eza nulle part il faut kocreuser mpo bayeba vérité place ebombami ya likambo ya mputu wana c'est un peu flou. Je m'excuse, nazotia yo tembe te. Voilà. Bon, nazala makamusu ya kosala, je m'excuse to nasuki wana soki okosala makambo ya intervention ya Radio Zumel 1000, bon courage et puis voilà, j'espère que toko continuer musala na biso na Radio Zumel 1000. Ok, merci monsieur Zulubabela na banzi oyo osili koloba ba auditeur bayoki pe ba comprendre mingi na oyo lobi. Merci mingi na banzi okoki kozwa kosala ba occupation na mosusu ozali na yango. Alors na baluki bongo epai ya monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma minute na biso pe esili bongo okoka soko ozali na liloba ya suka to monde la fin okoloba. Malobi ezali epai na yo nsima tokende kokanga masolo na biso s'il vous plaît. Likambo nakoki koloba kaka ke nalingi bato nyonso oyo baotya bacommentaire na likambo bayebi te batika kotya bacommentaire po oyo ngai naza koloba nakanisi na mbala mosusu nakoluka lisusu nabengi na susu bato mosusu oyo bakolinga kokota na makambo oyo po tosola lisola trésor putu so baondima tokosala yango sikoyo biso nyonso tu po oyoka mpenza verité bien ndenge ezali po nalingi mpona kokata masolo kaka to mpona kosukisa masolo nalingi naloba ke mama mimi liboma oyo alingaki akoma nango azwi yango mpenza ye moko to akomi na liboma epuis oyo naza koloba lisusu ke ndenge texte bazoba texte ADN kosalama tokotikalaka koyoka mosusu te mimi wana akokima po soki akei akokangama kaka. Mais monsieur Loma Loma, omoni ba makambo mosusu oyo ozali koaffirme na radio boye ebongo soki esalami ndenge ozali kolobela te omoni ke bato na radio bakozwa osiko ndenge nini baauditeur bakozwa ndenge nini ekosalama ndenge nga aza koloba po oyo nga aza koloba yango wana nde verité oyo nga aza koloba verité oyo nyonso ekoya nsima eza verité te ya lokuta po ekotikala kosalama te mamimi wana akokende mpe te akokima po ayebi makambo asali wana ye moko ayebi yango ndenge tolobaka kaka ke soki olingi okoma nano na liboma tia volonté ke nakoma liboma okoma mpe liboma donc mimi wana aza mpenza aya deja moto ya liboma atukala kosepela tro bato bakolanda émission oyo bafinga ngai te bale balobela te mais oyo nga alobi nde yango wana vérité oyo nalobi mpenza yango wana vérité ngai nayebi trésor putu bana bomwana na ye na nema ye na bato bapesi batémoignage na kisasa oyo bana ya balabala wana nyonso bozomona kaka nyonso bazoloba ya lokuta moto oyo mosusu alobaki chef de village santi biso basanti wana tokoli esika moko omoni ke moyen tokanga na basanti ezalaki te lokola bango bazalaki na kote moko ya kiyanke biso ezalaki kote kiyanke te moyen tokanga ezalaki te mais soki botuni bango nyonso bayebi biso ezala ya sanda wana ketelma baron ezala bango nyonso tu wana toyebani. Merci monsieur Loma Loma bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso. Merci mingi pona monsieur Loma Loma ayaki po ete akoka pe ko intervenir na likambo oyo ye amonaki ete ezalaki ndenge wana te mais na kati na nyonso oyo alobi bino ba auditeur nde moto boko juger est-ce que makambo alobi azali na nzela to azali na nzela te parce que équipe ya Radio Zumel 1000 ezali radio oyo efungolelaka moto nyonso tout porte aya kopesa makanisi na ye na makanisi oyo moto akokopesa eza nde bino ba auditeur nde moto boko juger po boyeba
makambo alobi ezali na nzela to ezali na nzela te na banzi oyo tozalaki na yango wana pe tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Zoumel 1000. Zoumel 1000 Rotterdam et Ndimio. Zoumel 1000 Mama Rosalie umela tozana besenga nde ya mwasi Odette Mbongo Mama Rosalie de makambu. Mama Rosalie balobi yo makambu. Donc ton Rotterdam est confirmé yo c'est que ozali penza moto na kati ya bato. Donc bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ye abimisi yango oyoki umela radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel Avez raison. Aïe. yango ya bien Keba Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Nokoshan President Bolise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Folomona Ebwe Bunali Tamba Adiansi mokongwa koba Jean-René Kolo Mamalatu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André Les Safoutiers Adas Kimabita Alain Jabba Défilé de fer Yari Kilumbu Benka Bango Bigoko Ko Samy Sasseur Nono Makangila Fier Jean-René Tuzolane Tuzolane
ne bayaya tuzola ne bayaya tuzola ne aye soba de soba Soufiane tuzola ne bayaya tuzola ne bayaya tuzola ne aye Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zumelmil.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala dessus te sima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.